Mbote bipai nyonso bozwami pona kolanda Mag FM tika ete kimia nkolo eingela omabota mwabino. Tofungola Mag FM pona koyebisa bino ke lema satellite oyazali mopanzi sango na UDPS asili kolobelela na oyetali assassinat ya Chérubin Okende bolanda ye na micro ya Mag FM. Mawa makasi na mboka Kongo pamba te ndeko Chérubin Okende asalilaki mboka na ministère oyo ya transport pe voie ya communication. Mawa pe na famille biologique na ye mawa makasi vraiment ekoti biso. Nalingi d'abord naloba ete ndeko wana depuis mokolo ya lobi eleki abanda ekomona na te aye komona na mokolo ya lelo na tongo na nzela ya moneno babengi na kombo ya poilo na kati ya motoka na ye jeep neto benga na lopoto babetier massas vraiment mawa. Mais nous mettons encore notre, n'est-ce pas, je mets encore ma langue au chat. Pourquoi? Parce que mon Konzamboka Félix Antoine-Tshisekedi Tshilombo a joué aussi avec beaucoup de consternation à instruire, n'est-ce pas, dans la service habilité, et la banquette, na bango, les kama vraiment sango ya pas si boy ou kotibiso et utiwapi. Et puis les responsables zala juger prenza na lolengo esengeli pambati loko bango basali mawe koti biso makasi na motema et surtout biso batoto alaki na gouvernement ensemble. Batu ebele bamonaka kaka nzete balonaka ngo na bandaku kasi bayebaka importance ya nzete te pona yango Mag FM esaleli bino réflexion na oyo etali importance ya nzete epai ya mutu. Esengeli koyeba ke nzete ezalaka très important na vie ya mutu po nzete ememaka CO2 donc tangu ozali kopema ozali ko dégager carbone pe o récupérer CO2 à travers nzete. Nzete ezali vraiment important kolona ata moko na kati ya lopango. Nayango, ministre d'État en charge de l'environnement, Eve Bazaïba, azali ko lutter contre batu oyo bakataka banzete na zamba pe o batumbaka zamba. Pe azali kosala effort que banzete elo na mamingi na banzela ya ville province ya Kinshasa pona ko protéger peuple na ye. Zokande couche d'ozone oyo e protégeaka biso contre ba rayon solaire et koma koliama yango to koma ko constate moi e koma makasi soki tozali na saison ya mbula pe malili e koma makasi na tangu ya elanga à cause ya koliama ya couche d'ozone wana. Esengeli koyeba ke banzete misusu e protégeaka biso contre ba érosion donc ba mapangu oyo eliamaka mingi na érosion soki oloni kaka bambu wana misisa nango ekokimisa érosion pe lopangu na yo ekozala protéger. Tolukaka kolona banzete na mapangu to pe na environnement na biso po tozala protéger. Peuple congolais oyoki importance ya nzete na vie na yo yango wana zala na notion wana boyoki. Babayeur ba respectaka na bango te ndenge mibeko epesama ke garantie locative il faut zala ya 3 mois mingi bakoma kotia ba mwa ndenge bango balingi misusu 10 mois kokamwa. Likambo ya garantie locative na ville province ya Kinshasa et koma mama na problème na ndenge ya kusakana te ndenge kaka musicien moko ayemba soki olie otondi te komeka mosapite na mozindo po soki otamboli na kin oko remarquer que garantie locative et koma ya ba 10 mois voire même 15 mois nzokande l'état congolais apesa mitindo que garantie locative esengeli ezala ya 3 mois kasi babaer baboya ko respecter mesure wana mutu na mutu asengaka garantie ndenge moko alingi donc population ezali konyo kwa makasi selo ba norme ya l'état ndenge alingi na République démocratique du Congo ezali 3 mois de garantie plus 1 mois ya commission
ezali bongo ndenge ezali. Mais to sala constant na makambo oyo ya ba garantie locative ba bailleur ba propriétaire ya bandako ba respectaka 3 mois ya garantie locative soki ezaka ndako ya $1000, 500 ou bien 800 ou bien au mouké 400. L'État peut s'arrêter condition de garantie faut 3 mois. Faut pas respecter garantie à locataire. Mais awa ça m'a sauté. Alors que l'État a ton ganda côté, m'ta ton ganda kunae. Alors tout ça bon. Ce que l'État n'a biso aza makasi. Ameka ko bunda eloko wana po bato bazana bambongo te. Au moins na boké na client azwa ndaku, tantôt ndaku ya $600, $500, $300, mais bailleur aza ko exiger garantie à 6 mois, 8 mois, 10 mois. Ça dépend de le tate à ton agindako. Les abisso mo bakolo bandako de ton abisso mo ne te colline. Yango biso peto comme Olanda oya bango. Mais au salanga passe na zota molana ba client ebele. Na okelena client aponi ndako asepeli ndako mais comme bailleur azo bisanga garantie nangeza 6 mois, garantie nangeza 8 mois ezo sala biso mingi passe. Tokosenga na gouvernement ya congolais ba pesa biso autorité qui gozala bailleur atinda kuna 5 mois, 6 mois eza na place balimeo oyo tokozana la police to bengi ba embala moko bakangi e komi otie mutu ndako ya 120 bozo kabone commissionnaire katika ebo kabone mbongo na biso commission to kabone ngo katikati soki ndako ya 120 to ya 60 biso to zi valeur ya 60. Yango tokosenga kaka na bakonzi baye bakotenir rigueur na phénomène oyo parce que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Ezala yonde otongi ndaku, il faut toujours respecter loi ndenge kaka balobaka nul n'est au-dessus de la loi. En tout cas ceux qui bobongisi ekosala eloko te. Wenze aselemba ou ezali na bosoto makasi Henriette Futila zalaki wana pour na reportage. Soki okomi na wenze ya selembao oko remarquer que insalubrité ezali ko battre record awa na ndenge ya kusakana te. Tozali na Prince 24 o ezo relier commune ya selembao na commune ya Bumbu kasi salite moko eza awa pardon. Botala basaki o elali boye na se ezali nango basaki ya fufu masango to kwanga te kasi ezali nde salite na kati pembeni wana pe basalite ebele ezali wana kaka esika batu bazali koleka ekomi kopesa na solo donc bateki na bapassager bazali exposé na bamaladi mingi oyo eyaka na nzela ya bosoto. Selon information tozwi sur place basalite oyo ezali kaka ya bateki te kasi ezali pe na ya population oyo bavandaka nzinga. Place oyo ezalaka salite te balongola matiti souvent. Mais tozomona matiti ezouta mupanzi ya selemba baya kobwaka yango awa batindaka bato ba maboma na bango baya kobwaka matiti awa. Na bato oyo bautaka na ndako baya kobwakilaka matiti awa. Mais mpona biso bato ya wenza ntuka basalaka tout po matiti elongwa tala oyo eza liboso ya magasin. Bakoki kolinga salite ya boye te na fulu. Biso awa tozalaka propre. Soki tosisi koteka tokombaka. Mais lelo to kamwe to komona fulu e komi ebele awa tozo teka ba difficulté makasi ba place to teka neti boye ba fulu ba baka matiti donc solo moite bangunge pai ba solo na ba typhoïde maladi ti to teka ba to liaka pe awa komela tika awa bandindi na biloko olia ore boye propreté fulu moya ko teka izalaka te. Gars, c'est tout biloko na biso to teka awa so la foule ezoko côté la biso penalty na bazolo. Moi ba maman so moi ba lia utete tout na bandako eza ba selemba awa ba eka ka babwaki kaka awa. Se ba wuti na ba labi na ba biloko na bango kuna ba yo bwaka kaka. Ba komisa lokola koto lokola marché lokola poubelle na bango. Tokosenga kaka na administrateur ya wenze ya selembao asalisa mobange na salongo na wenze bateki bazala à l'aise po journée mobimba elekelaka bango nde awa ekosengela na bango ba vivre na ba condition ya bien po boye tanenge sali kitoko te. Soko komi na wenze ya Kikenda na quartier Kanluka na commune ya Ngalie moko constate que bateki bakoma koteka biloko na détail c'est-à-dire bakoma ko kata soso morceau 500 misunye komi koteka manango na moins cher wapi ko kamwa.
sociale ya bakinois ekomi pasi makasi na oyo etali kolia biloko ezali ya komata na ndenge ya kosakana te nde na wenze ya Kinkenda awa na quartier Konluka na commune ya Ngaliema bateki bakoma na bango koteka biloko en détail, c'est-à-dire soso boyebi ke soso esomba makakaka ya mobimba kasi awa bakoma kokata morceau 500 kaka ndenge bozali komona mabumu makoso quiz awa ekata maka 500 na faut pas soko zano na 2000 osombi mwa 4 morceaux na yo okalingi pe olobi na lambi soso na lie musuni ya soso ezala bambisi ya kokauka tala ndenge bakangi yango mipiku na 200 francs na 300 francs awa soko zana 1000 francs okolia mbisi ya kokauka pe osepeli olie bio. Population bakomi kolela misusu bakomi koloba mboka ezokende wapi po eta oyo biloko ekomi kotekama en tout cas pardon tozali kokende na pauvreté malembe difficulté tozana ngo awa yango oyo mbongo mutu azala pena na mbongo ya kokoka po asombe eloko na ndenge koki eloko te bongo siko kotala mutu azana 3000 5000 azoluka eloko ya 500 eloko ya 200 eloko ya 300 moyen tosala autrement ezate il faut totia kaka pona gagner ne fisike ke na boma nazwa kaka ta muke mais place tozouta tosomba biloko très cher lisoko ke libongo ke machine biloko ezatana mais soki toye awa omoni ke lokola pe eza monoko moko bon tozokoka koteka te penza poso tocita lebele bakila bakosomba te mbongo eza te bamisusu baza possibilité te donc toloba toteka kilo mutu soka za mwa 2000 za mwa 3000 aya somi soso bakati azu mwa biloko bakati kati akekolia mwa bateso baza possibilité te. Gouvernement congolais en tout cas bobongisa social na oyo etali kolia peuple alia malamu asepela po balobaka ventre affamé n'a pas d'oreille. Awako mokonzi ya mboka alobaki le peuple d'abord kasi peuple bazo kemba bazo bénéficier te yango malobango ezalaki kaka slogan ya pamba po na terrain eloko moko ezosala mate na oyo etali social. Boyoki. Malgré azali infirme, Papa Kwado asengi na bato ya mitema malamu bayeba kosunga ye ko soutenir ye asomba machine pona musala na ye azali kosala ya Kwado bolanda element oyo. Nga za technicien na bongisa ba moto na sala service ya Kwado mbe na zangi soutien mutako soutenir nga zate. Orena senga ba mbongo na balabala ndeko bamndeko msuba senga menga na sala musala mais na senga bandeko bakonza mboka basunga ngai balukulanga ta moyen na somba ta moteur ya Kwado po na sala ba moto ekenda misika emema ba mafuta emema ba makala emema ba bele mais bakonza mboka bazotala biso te basunga biso lokola biso oyo ba handicapé oyo tozo travailler tozo na posa soutien ya bakonza mboka ya one souci na ngai za bongo. Vraiment, na zangi moteur la Kwado, de na senga ba soutenir nga pona soma moteur la Kwado. Mana za père des enfants, na bongo la bana tant que ça rappelle bana, mais la difficulté autant que ça bana ma casse parce que bozoza mukie. Mais ceux qui déjà dans la capacité moteur la Kwado, ils ont permettre nga et fortifier nga sumbongo o esenga foutre la tabana miserable. Pour l'état qui ba bisote. Déjà to sali 52 ans o Mobutu azalaki na papa na biso aleki papa pe Félix aya yo klibi so tuma wache biso gouvernement akwa biso na gouvernement bana ko biso na gouvernement na to zote lokote o ko soutenir biso to foutre la bala classe to somba bala ba kaime to so ça be pop fort na biso moko ya ngala zo senga na ba konzamboka batala biso batala ngai basunga nga ba soutenir nga na musa o na zo sala pona zo senga mbongo na balabala te na za mandia mais zo senga zo sala musala oyo izo sunga bandeko oyo moto bazoleka bakene zo biloko na bamboka musika. Ba chauffeur mingi bayebaka importance ya rétroviseur te ba komisa ba receveur na bango nde ba rétroviseur bolanda élément oyo na commentaire ya Yet Futila. Mingi ya ba chauffeur ya transport en commun ba komisa ba receveur ba rétroviseur na bango kokamwa. Tala bien, soki omati na mutuka tangu kaka bokutani na embouteillage okoyoka chauffeur abandi kotuna receveur na ye. Nabima, receveur na tour na ye azongisi garde. Tope alobi pandi na yo. Moko apres okoyoka mobimba.
wana okomona chauffeur afongoli na kisela nyonso ye wana bandiko kende yango totuni ba chauffeur est-ce que boyebaka importance ya rétroviseur tote po eloko nyonso oyo mundele atia na mutuka eza na tina alors il faut kosalela yango lokola ba chauffeur misusu okomona zalaki na receveur ayekoli kaka na mutuka oyo azali kosalela abimi chauffeur code de la route na mutu na ye bosana ezalaka nango te na nzela bulu yeke na bulu yeke yango lelo tozali komona ba accident de circulation mingi ezali kosalema surtout soki receveur aza distrait et que chauffeur a précipité okomona atuti mutuka mususu tope mutu oyo azali koleka yango tozali ko interpeller kaka ba chauffeur bomeka nanu kobongisa ba rétroviseur na bino po bozala protéger po na ko éviter makama mingi oyo ekomelaka biso na bino na nzela. Ba chauffeur toyebaka te nani nde aloka bino soki bobongisi ekosala eloko te. Papa Toussaint Oyazali corps médical asengi lisungi na ba autorité ba kosunga ye po na centre de santé na ye oyo esungaka population ya Lemba kasi azali ko travailler na ba norme ndenge elongo banité asengi basunga na ba matériel médicaux bolanda élément oyo. Centre de santé oyo bozali komona ezali na commune ya Lemba, plus précisément na Mbanza Lemba. Esengeli boyeba ke centre oyo esungaka population makasi depuis 1997 ti lelo kasi condition nango ezali ya malamu te papa asengi lisungi. Awa toza na commune ya Lemba pratiquement toza na croisement Congo Fort na Avenue Makuta. Nous bozomona état nazali donc vraiment il faut qu'on répondre vraiment na ndenge ya besoin ya santé comme il faut te nazana mbela vraiment nazana difficulté moko énorme na o etali que vraiment centre na ngai fonctionner soit na délocaliser awa ou bien na kende ba place mususu même maye les aliments makoki ya kosala ngo vraiment eza vraiment te na centre a ba service na biso tozana na premier service tozali na médecine interne na soins primaires o tosala ka malade ye opesi traitement azongi na ye ake pa na ye moko azongi place a outil donc to hospitaliser ba malade te malade ye azui traitement na ye azongi. Bino moko boyoki papa Toussaint ndenge ya leli et pa bakonzi soki bosungi ye ekosala eloko pe ekopermettre na population ya Mbanza Lemba bazwa ba soin ya malunga boye tanenge tche tanenge sali kitoko te. Centre hospitalier eye kosunga babeli tu oyo batambola bisika ya ndenge na ndenge bazwa lobi kote boki mambangu na quartier Joli Park na avenue Ring numéro 4 kuna na centre hospitalier Dominique Lecoeur bako traité bino kitoko makasi. Fini makambu ya kokende ko se faire soigner na ba centre ya simandaku oyo ezali koboma ba congolais mingi po mobange na hôpital oyo ezali na ba norme sengeli yangoyo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur eye kosunga peuple congolais azwa soin ya malonga na ndenge esengeli mwana Congo. Centre hospitalier Dominique Lecoeur okokuta awa ba pareil ya malonga ya médecine moderne ya solo oyo ezali ko détecter maladie nyonso ebombani na nzoto ata ebombani na songe ya suki grâce ya ba pareil oyo maladie wana ekozala détecter. Awa bazali na laboratoire ya malonga kaka pona kosunga peuple congolais esengeli boyeba ke ba médecin oyo bazali ko traiter pe awa bazali ba médecin oyo batanga médecine na libanda ya mboka
kasi baye ko pratike yango awa na République démocratique du Congo pona kosunga bandeko na bango bazwa so ya malonga na ndenge esengeli na oyo etali prise en charge bomi tungisama te kokende libanda ya mboka na centre hospitalier Dominique Lecoeur prise en charge ezali assurée et sengeli koyeba lisusu que centre hospitalier Dominique Lecoeur ezali na ba service locaux là chirurgie, maternité, radiologie, kinésithérapie, échographie, endoscopie. Nyonso wana kaka po basunga peuple congolais ba patient na bango bazala bien traité. Na oyo etali cas d'urgence soki obeli na ndaku ozali na possibilité ya kokoma hôpialité benga kaka ba numéro oyo po awa ba ambulance ezali ba koya kozwa yo tina ndaku pe babandi ko traité yo na kati ya mutuka tibo kokoma na hôpital makambwa boye okomona ngo bipai nini soki na centre hospitalier Dominique Lecoeur te otuningai centre hospitalier Dominique Lecoeur ezomi wapi boki mambangu na quartier Joli Park avenue Ring numéro 4 plus précisément na commune ya Ngaliema bokende na bino bikenda kenda te na ba hôpital ya Simandaku po la santé n'a pas de prix boyoki oyembaka kasi omitungisamaka na oyo etali koenregistre album na yo solution eyetika komitungisama studio liloba eye wana pona kosunga bino na mbongo muke enregistre kitoko kaka lokola okendaki na mikili ya poto nzoka ndio ozalaki no kaka na RDC. Bakolo kunga solution pona bino eye yo mutu ozali na besoin ya kobimisa album single maxi single kimambangu na studio liloba na 14e rue po kuna okokuta biloko ya mopaki c'est-à-dire appareil ya kanda studio liloba ezali na qualité ya kosakana te ebongo bakita ebongo ba micro okokutango esika mosusu te kaka na studio liloba awa soki okoti okoyemba lokola Angelu po awa son erataka kutu te awa tobetaka na biso mopanzi te po nyonso ezali na qualité enregistre album na yo awa ebimi lokola outaki na États-Unis nzoka nde enregistraki yango kaka na ville province ya Kinshasa na 14e rue na studio liloba awa ozali na tante ya kokende kosala mastering libanda po nyonso ezobeta madata na studio liloba kopanga na yo na oyo etali prix te a cause ya bapareil sophistiqué oyo ezali awa prix ezali nango abordable ofuti mbongo mukie kasi basaleli yo musala ya qualité oyoki boki mambangu na commune ya Limete na 14e rue industrielle numéro 23 na avenue Mulangi oza mobimba akei ezali na ndenge elongo bani oyoki boyebele Tokomi na suka ya Mag FM soki bosepelaki na édition ya lelo bopesa merci mingi na équipe technique peu rédactionnelle oyo bazalaki wana pona kosala musala kitoko na sime caméra tozalaki na le plus doux Florent Okita yende mutu abendaki biso bilili kitoko makasi montage kumbamaki epai ya Peta Francis kasi tika topesa bambote na secrétaire de l'X le métier noir 5
Senghor Nginamau oyo azali secrétaire na église Peniel Maranatha Mobala Mwindu Mobala Lolendo balobi seke vanda na ngwende na yo umela bango kuna balali yonde le métinoir mbote na yo bisika ozwami tokomi na suka kasi jamais tokabwana sans koloba maloba ya motuya oyo papa na biso ayebisaka biso tous les jours. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Wana maloba ya The King. Daddy de Daddy Papoune. Maître Billy Maloua Cléophas. Boyoki. Nul n'a le droit d'être heureux seul sur la terre. Nganabino. Tokutani mikolo ezali koya soki nzambe apesi biso lisusu bomoy.